www.congoasika.com. Donc masolo mze oyinda mule la koti. Bota yakana minute oyo Congo Sika, Maxa Sika et l'équipe en 24. Congo Sika Soukala Masolo. Maurice Premier, number one. Premier, number one. Voilà, the best Afro DJ. Allez, bateau basa la couleur oyo. Oh, elle dit que yé mukolo mwasuma piste, yangoyo. Allez, DJ, Teleka Siko, pas de blabla. Teleka. Eh oui. Allez, David, fais-moi un mot. Enfin. Allez, caméra, merci. David, on va confirmer au passage. Pour l'équipe encore. Allez, DJ, va. Madi, vous souhaitez. Jean-Michel Fonda. Merci à Toyaki Libala, Lili local, na Guillaume Melonga, ba play ya mboka oyo teka osala musala, te remercier ba marié, na Fabrice Ndala les Galaxies Canavi, na petit na 4 Anderson fait les grands suédois, Anderson, au bête petit na délire, aux na message ni rapidement avant de na kati, message ni na fait à lelo. Ouais, merci quand on peut se porter dans le bas na micro na petit na Anderson fait nyata, petit nyata, merci beaucoup na peut se micro na le bas. Tous en a fête donc qui toko makasi na fête mais batoro bazé belé trop na regretté batoro bazé belé trop na soi batoro baza trop na soi balo ba makambo moko ba toro trop yango soi di photo que to tcha bango tout droit na kata soi di opo musuba ke tout droit te ba ke ko tengama yango biso Anderson fan biso na Fabrice Ndala to tcha bango boy kaka tout droit to tcha bango kaka tout droit boy ko tengama ozama mbaliti to boy ba pédophile bino ba pédophile boy. Merci boy qui président Anderson fait les grands suédois. Alobi Agnati, ana méchant mais ozongela e. Le Galacérique, zola na play ya mboka oyo. Yena benga kaye Bogar moko boye, mwana propre Bogar afinga mutute play ya mboka oyo. Fabrice Ndala, on a un message ni na fait de soli boye batu baya wa, on a un message ni rapidement. Te abol en tout cas, c'est un grave. C'est un grave donc ndeko na biso Guile star ya mboka oyo. Honoré maire na biso en tout cas to peseka ba félicitations quoi. Donc, Nzela Bongo a toujours pépélé. Et là, Basali Biso Tolanda toujours na Sima. Donc, on va éviter pour nous présenter, c'est moi Fabrice Ndala. Donc, je play en Bora, on a ma bête quoi. Tout le monde a un respect. La police en Bora, on a sa côte à sap, on a un koukumato pour Pola. Au côté de nos saps, on a un facilité Biso. Mundela facilité jet. Moi là, moi social, moi là, mon mieux que moi tennis, dit Toro, Fujibu, y'a bobo là. Fabrice Ndala, les Galaxies, Fabrice Agnati, mais là, Tikibino, pour la boy, bon look, look à délire, mais, merci, na CP, encore. Eric. L'esprit bien, on a fait les Golanga Guilin Banini, l'esprit bien, Tenyo, et ça, ya, Ben Nangot, Zongo. Les Galaxies. Ya, oh ma solo ya. Oh ya kilo, ça ce qu'on montre kilo. Oh zobo ya kesi atika ngo. Abe avant mutazo ngo fa dai.
nga siko na dayaki de mona bengali momi na palais pota musala bela na kufali wa pepe kaledi na benaki boro mais n'espère bien tu étais pour na laksa bilamba tu es pour na osepe a fait Guilin tu es pour na osepe sa ndeko na biso quoi ya bobola asivo na bito soleil belé na leli bogar na leli kila blako ya kati tous les jours kila blako donc na point puis na yelo on a un message ni suka ouais message suka donc balati te donc balati ba voix tito donc Anderson faut les gars se doit ngamo na zona Suède unique na Suède boro asi ngamo na Suède dans nango donc montre donc to lo balati donc mambali propre kaka donc so mambali zo ya polémique ya salité to lingi c'est mambali kaka tout droit so ya hotel mama trop master fa wisinda la beti bilele ngapa la beti donc ko lo ba mingi te biso défendre Suède biso ba vezo to défendre Suède to boyi ba mususu pam pam lo yenga pam to boyi ba ngoto cha ngona bash donc biso kaka tempo lui tempo ah yo zebi tempo toi ça toi keba tempo. Merci les gars se doit patron et dans le Fabrice patron message fait de Sili message rapidement na batno subaya avant to kata message rapidement triple B ndenge toloba kaka tozala zalaka na ba matanga tozali kokabola mawa na bisika boye gila bali il faut to sala nini toye kokabola esengo plaisir eza trop botala ndenge na toki vraiment rien à dire ba image koloba quoi vraiment ba félicitations na Guilin Omelonga na Lili Omelonga donc ya ko ça les ans ebele Guilin tout ça ce qu'on a besoin to yamba ba mapasa ba bébé tout ça la mingité. Merci président Zongelayo les grands mécènes Mboka oyo tati tekael les grands mécènes c'est un mécène que moi j'admire beaucoup c'est un gars qui fait un boulot à Sololi c'est un gars oyo atondi si batu na masolo oyo tati rapidement na sous 1500 personnes message rapidement donc toi yo sala masolo na benga kenzo d'amour Eric photo yaka là ça bango que code ya mboka type ya mboka code ya mboka Stockholm nyoso bozomona oyo énergie na ngai force na ngai donc na ozo massa na ngai atali Danemark après ce message rapidement donc Eric zola ba play place ngala ke na ndaku to saka musala kenzo d'amour kenzo. Donc bon sur massa de quoi qui Danemark ana message à repesa na yo taki Danemark fête Guilin Sololi fête qui toko boy maman Chantal Romona na Danemark maman Chantal Bele Romona vous avez un message. Ouais message c'est ça que fête les bien talara yo moni bat ba belé donc voilà félicitations mariés nzamba zana bango ba umela ba ne belé donc yangora Guilin d'or mbote bat ba bio ba mama ba ndeko ba bio ouais mbote na dilo petit nanga dilo mukula so pembe azawa ouais ah tozane awa Chantal yebiga mère na petit nanga Jean-Luc donc voilà. Ok merci te pose temps Eric yaka to so na kati likambo na vitesse yaka to bena so na kati zo bato ba obina fata Guilin bato ba osepela zora bango na lokela bino Daniel Alvaro bena na kati na lokela bino Daniel Alvaro Eric photo oza masolo to sa bino show na kati Guilin Omelonga oui maman Maman na biso Eric tala maman na biso papa na biso mboka oyo ba ko honorer Guilin maman na biso mboka donc respect mère respect mon merci Eric yaka tozo ba play ya mboka oyo ana sécurité Congo Sika ana sécurité loka makasi malheureusement David Muklano tozo feta Guilin Omelonga bon vieux Daniel Alvaro boyo kaka pour Daniel Alvaro yo on sa micro journaliste akutana na batu Eric photo yaka Junior Yombo Neskisuna papa ozana Junior Yombo Neskisuna ozana message ni na pesa na libala Guilin wana leki na ngai Lili abali banini wana leki na ngai Lili abali mona oncle na ngai donc na plaisir à trop fort wana bof na ngai Guilin bogar ndenga na nyama donc na lela fort yaka bof donc bof mo bogar donc tala nga mo garçon mais na lela bof na nga fort
Merci. Mbote na bato bayebi question na vraiment mais question na mbote na bato bayebi yo. Bon, na pesa mbote na ma prophète Bochap. Voilà maman na Ryan donc maman prophète donc ba mbote trop na pesa mbote na Nadej Wetikoi na Joël Chabani na Rosette Ilanga na Yomoko Bobo na mère na pesa pe mbote na Nadej Anato na mobile na ye. Si merci pour la famille. Na bosani c'est nanga en tout cas, Bambo de fort passé dans la fidéline donc la local la stabilité. La serre banini. Bambo est trop fort. Eric, petit nangai DJ Balele. Le maître de votre maître, maintenant un message rapidement. DJ Liboros on a un message rapidement. Rapidement maintenant un message. Des messages de la recette là. Vous avez un message pour la Guinée Bali, au CPLI, vous avez un message. On a vu nanga on a vu nanga ya kacha yebi. Alela gite petit nanga fo zala kaka yota na se. Fabrice Ndala imam na zolo badon. Nazara pour le recette bien nanga quoi. Ouais. Petit Nabiso, DJ, le maître de votre maître, hein? Si. Autant son micro, rapidement, Batouba confirmé, Eric. Avec sa journée qui est type Oyambo. Excusez. Papi Kamal, le mot la pembe. Mbote la guilin, papi, mbote la guilin. Mbote à trouva. Merci. Allez, tous les gars. C'est un aïe. Merci. Message pour la Guinée. Pour la Guinée. Ma félicitation. Faites saison les Kabien. Libala, il faut supporter Nyoso. Moto na maman, moto na toba ebiyo na Stockholm. Moto na batu na Nyoso. Coolio, allez, Pafi. Peace. Merci mon frère. Peace. Eric Foto aussi ça m'a solo. Nazela ba play en Mboka. Nazela play en Mboka. Nazela Yaga Eric. Voilà, soupir au Kito. Mukonza batete là. Soupir au Kito, à faire de moi. Eric, Yaga Oza Congo Sika, Masola live. Blachar Djema, un frère à moi. Blachar Djema, message, Guilain. Na Eric Abali après. Nasir, on a un message. Na bande de connaissances sur Baby, ma famille Djema. On a un message nini, na mariage à l'homme. Oh, bon là, na Lelio Fort, Talara, journaliste industriel, Bogar, na nenga mukete quoi. Merci. Toi la place ya Guilain a sali masolo, ya Bali. Tolele en fort plaisir, na nenga mukete quoi. Talara yepoza na katia donc en direct. Merci Djema, ton là Eric. Yaga tozo mbote rapidement la famille. Bato yebi mbote rapidement. Ouais, na pesi mbote na mère na palais, na petit na palais, mère na tanga comme on a été pour yaza étoile. Vraiment en direct, yo biga. Merci à trop na yomoro Boga en direct quoi. Merci Blachar. Tolanda moto a balisi. Wa balisi. Puis il fait na yo oti malmé. On fait un message ni vélo. Ouais, message de Zaka, que nous, ils ont le cas bien, Stockholm, ça va, hein? Ça va, mais après Trebali, là, c'est Peli. Donc, on continue la soirée. Mbote na batu basa fina mando mbote rapidement. Bah, King a été, Viana a été, là, c'est Peli, mais check à Obo Mama Solo, l'ingá qui d'avant. Or, qui est face à la Masolo, mais. Merci. Eric, tu vas marier, bateau va passer Guilain, Eric Yaga. Là, je l'ai président Thomas. Il y a balisi Guilain. Yaga rezoyer, tu vas comprendre que c'est un grand frère que moi j'apprécie beaucoup. Asa ya, moi on appelle ça respect. Après ça, un message rapidement pour nous marier. Eric Yaga, un grand frère Thomas. Thomas Paipai, un grand frère que je respecte beaucoup. Grand frère, au balisi, Nekonayo, Lekinayo, moi nayo. Plus de 1000 personnes, mais c'est quel est un grand frère? En tout cas, c'est d'abord une joie pour nous et aussi l'honneur de marier notre jeune frère, notre petit frère, notre fils. Tout ce qu'on peut leur souhaiter, c'est le bonheur, la sagesse et qu'ils suivent nos pas. Ça fait plus de 10 ans que je suis avec leur grande sœur. Vraiment. Et c'est grâce à Jésus, c'est grâce à la communication, le dialogue, que nous surmontons tout ce qui est problème au sein du foyer. Les problèmes, il y en aura, mais il y a aussi le miel.
Le miel pour dire que là où il y a l'amour, il y a toujours le bonheur. Donc c'est tout ce que je peux dire aujourd'hui. Merci grand frère. Mbote na bana batika na ndaku bana na ngai mbote bakolanda na site Congo sika et bakolanda le makasi mbote rapidement na bana. En tout cas na sepeli et puis courage na kozo sala. Vraiment félicitations. Merci grand frère. Je laisse et bonsoir encore. Eric ngai nazo na toste Eric to to na sebe ngani. Hein? Nazo laisse Rachel. Hein? C'est là na extrait ngana journaliste peuple. Journaliste mokili. Maman Rachel mbote na famille mbote na libala oya bino mokile sepeli ozana message nini na ba marié message ezaka ke to inska bango balikati nzamba accompagner bango tolingi bango mingi mbote na mwana na famille oyebi yo na malme partout se connaît mbote rapidement na pesi mbote na famille na bami na mobile na ngai sika zali mon amour mbote bisous. OK, merci maman. Eric photo hein type oyambo hein ta zamukie tout ça musala soit population pour sentir que type oyambo asa masolo gila mona kimara micro jeno abali yo hein na jouer en sécurité azali bofo na ngai ali pendeko camarade atou gila mais comment mariage 2000 personnes gila aux enfants tentés te ngana loba mingi te batu nde bapesela gile do déjà na kata Suède bayebi mais tuna nde batu mais feti yo mozomona esimbi to biso ba jeune to travailler to balara to mambande ezalaka et ataba to comme na taba jeune quoi bana taba jeune batu mo bamona babanga te ezala ngolo mwa mukiera likamba décision na vie. Merci Guilain et bonne chance et bon mariage sunga mama bien et bon je te merci. Eric soit rapidement hein, soit population va sentir que Guillaume Melonga a sololi Guillaume donc a sololi va sentir tu peux voir Yambo qu'il a bien Rosawa ça fait ça Rosawa hein Koda Moka toujours donc c'est bon qui toque Eric photo qui toque Eric c'est bon hein David Mokrano sans peur à catalogue King of Tiger et c'est pour les mariages de Guillaume Melonga message rapidement pour yo okende na kandio message oh message Ali il faut s'appeler attendre Robali Aleki quoi bala elle est moi c'est bon ouais bien chinois Akimi natiki yo yefana bomba yo ba oyiba yo na songela après na bombi yo na DJ voir le même Manzila délégation ya Londres on a un message nini nana Manzila hotalo na London City what you have to say about today take it to English bobo yebi nauti Londres mariage master il faut zaka il est kitoko lile merci tous ensemble le 23 novembre kitoko lile Eric photo tous à DJ Fry on va toka masolo ya Christelle Philippe Eric photo tous DJ Fry nyata bao message rapidement après ça on a trouvé Stockholm avec un micro type Yambo DJ Evra pour remercier Mine Boye na mariage de remercier Guillaume Melonga et trouver Stockholm nengeni trouver ambiance Stockholm ne pour mboka malili muto atelemia wa ngasa ki musala ke o mona ke mboka la muki ozana message ni ko sentir que ba jeune mboka ba la muki. En tout cas déjà remerciement à frère Guilain na sœur Lili déjà pour la participation pour la confiance au Apesinga. En tout cas merci beaucoup mais la sentir que Banachet Bazali la sentir que Bazali donc tout le monde est ambiance petit ndoulé donc te sentir déjà ma fréquence donc en tout cas merci déjà pour Nayo Triple B merci na bandegoni surtout il y a Suède famille Fongo la tout na ba master Davido na coéquipier nanga ana benga kaye maire de chroniqueur non le sens trop d'avance en tout cas to sali bola ya vrai
donc malasi batongo de roya et Rosala eleka ebele. En tout cas merci pour l'abino, merci. Merci mon frère DJ Evra et Boza sont les bienvenus à Stockholm. Ngana oyana Paris to Kutana, c'est la famille. Donc merci Oza sont les bienvenus à Stockholm, merci. Merci, maman n'a pas fidèle local, la stabilité, Yamutu, à Palissy, l'équinae. Maman, message rapidement, faites votre belle de 3000 personnes. C'est que nous avons fait des choses. C'est que nous avons vraiment, Léli. Au deuxième mariage, donc on a Nzambe, donc sepeli botala karafe, si batu ba ebele, na uti ba France, ba Belgique, ba Angleterre, en tout cas toi n'espère makasi. Donc Nzambe azala na Guilin, azala na Lili, bakende liboso, en tout cas toi n'espère. Maman, merci maman qui a fait des mbote na bana, batike na ndaku famille ba yebi mbote rapidement. Napesi mobali na ngai Alexandre Kahoudi aza na Congo malheureusement koka na biso te famille na nga mobimba bazebela wa ba petite sœur ba grande sœur ils ont famille à Lili baza wana zo ba vraiment to ana esero makasi talaka Liliane elele Guilin Omelonga Guilin Dor esengo eza ya makasi vraiment merci. Merci à Fideline, merci nous te remercions Vanda, Eric Photo, c'est ma solo, maman la bise a dit Félan du peu, azana monsieur après ça pour la famille à Lili, maman Mbote. Mbote papa. Comment on Mireille et Coco. Ok, naebi ko za famille à Lili, ozana message ni repère ça na bato ba ele la fête maman na Mireille et Coco. Bon appétit, merci na bato nyonso to s'appelle n'arriver à mutu nyonso. Merci. Tolek ça micro rapidement. Donc ça, David Moukane tous les jours. Non, ça micro. Maman Mousso Vandiawa. Alors pour la Lili, libala Lili. Vous avez un message ni na libala ya baline de kona Lili. Comment on a maman? Comment on a Sarah? Ok, vous avez un message ni de kona moi ça bali Lili et vous avez un message ni la famille Bimba, famille locale. Na s'appelle mingi pour na zemu ko la sema pour na ndeko na ngai pesi ba okanga ba courage na s'appelle mingi mbote na famille Bimba to ba besto koma wa na mobimba mbote o pesi ba mbote ba ndeko na ngai nyoso. Ok, merci maman to zongela yo Eric Photo, merci sur la population na Sisi Moussala donc Congo Asika de Maurice Premier tout le monde qui nous soutient et le Komakasi donc on est ensemble quoi. Eric, Fabrice Sarkozy. Donc merci. Naozwa maman na biso ya na biso kitoko avec Bruxelles ana message en pesa mbote maman mbote papa maman na yebi ko ti Bruxelles on a famille ya ndenge na biso mona mwasi Lili ozona message nini batu baye bele ba sepe fait kitoko on a message nini. En tout cas, naza lesengo vraiment na ebine lo batte vraiment naza ya kosepela yo mozo mona longoli na mapapa na moni Eric zali papa nela longoli papa na libala Guilin tata mwasi na ngai ya bali donc aza legi mais aza tata mwasi a bali donc na uti Belgique musika na ye naza lesengo makati nzambe pambola bango a bénir bango donc eza libala bien na sepeli. Merci maman tous ensemble. Yo Kandi, camarade à Guilin, camarade à Guilin, aux autres messages unis dans ma mariée. Aux autres messages unis dans ma mariée. Na sepeli papa ndaka malamu, ba umela ba bota, basali honneur na biso ba jeune c'est bien. Merci. Eric Photo. Naozwa ndeko musali linga loba. Ana message nga pesa. Famille Lili. Maman, mbote maman. Mbote. Ah maman, on l'a dit kitoko, on ngenga bolé. Na moni famille bona pesa kitoko. Ah, merci. OK. On a un message na pesa na famille Mobimba ndenge mariage le kitoko be batu ba Rolanda yo, mubani na Rolanda yo, on a un message ni. Oui, mariage l'équipe très bien. Toza vraiment na esengo.
to elo to le baka eza merci eza première fois te to balisa na famille na biso pesa na mbala suka te koza na famille bo basi kitoko et de là toujours comme ça donc mot de la fin ezaka que non merci na Guylaine Lili ba honorer lisusu famille oyo ko pesa biso sengo bepwe faites l'équipe très bien. Merci. Merci maman. Maman Moussa na lembi musala na lembi mais pour la famille moi c'est na choité on a le fois maman loba. Eric, passe maman micro rapidement. Maman pousse na maman s'il te plaît. Pousse na. Mbote hein, na mbisi maman na mususu ya famille. Amare babalani maman, ozona mbote, ozona malebanya ko loba na libala ba jeno babalani mo kolelo ozona message ni. Anga fete l'équipe bien donc c'est merci maman, merci ensemble, merci. Davido, Democrano, Marvino de la famille, Wapio, Davido, Democrano, Marabi Bazana rien, Wapi Bazana rien, Mbote encore, hein? Bonjour encore. Dans le play, hein? Eric, zéro play, hein? Maman, l'organisation de Yango, hein? Maman, l'organisation de Yango. Bonjour. Ça va, bonjour. Oh, tu me connais? Bonjour, tu fais long. Comment on a dit? Pierre. Vous avez un message qui nous a fait que votre marié, vous avez vous avez un message qui n'est pas marié. Bon, on a fait parce que la première fois qu'on a un mariage, on a souhait. On a fait la mine, on a vu ça bali. On a fait mais Mbote quand même la Félande, maman, il est pas non, parce que pour aller journaliste et à Scanavi, après Rolanda, Mbote rapidement la famille la Félande. On a fait si on a notre Félande Mbote, la famille on a soin d'un Mbote. Na liboto mon na uti fela yawa Mbota. Ok, merci. Comment on a dit? Comment on a dit? Pierre, tonton. Ok, merci Chanty. Allez, Daniel revient à Papa Konaï. Tu es bon à passer. Rocky Koroka Pique. Rocky Koroka Pique. Rendez-vous à la Koda. Et tu connais qu'à Pata Bouquet. Oh, ma staff n'a pas acquis. Et tu connais qu'à moi 20 minutes. Ma casse, à la Tijamo. Bon, dis-moi 20 minutes dans l'eau. Sona Show. Kata Moboke. Voilà, tu fais de sa mère na père. Ouais, bisous à Thomas Kolo. Rendez-vous au Béwanda. Richman Ansi. Yes, sir. Liga de Genève. Lorette Nachago. Féfé Souvi JJ Abidjan. Olympique de Tchégalita Maboké. De Tchégalita Maboké. www.congoasika.com. Ndio masomo za uinda
mulela koti botaka na minute oyo kongwa sika makisa sika